Merci na Congolais nyonso bandeko nanga nde na lobaka merci parce que bolandaka o bosenga na bino population congolaise esika wapi bozwami partout na Océanie, Asie, Amérique, Afrika, na Europa, na Amerika kande tolobaki to changer les sociétés n'était ka news na likanisi mona mboka honorable Jimou Kendi Chimanga ou asala ke lelo télévision bomona kangai na ndenge ou sengela opesa bino ba information solo nazo souhaiter famille ebungisi papa na biso papa kititi na terminus amboud na veninguya ezali boto na eba na bango bandakala na pesi ba condoléances na famille ya papa na biso papa Otsudi na veninguya tiki biso molimo na evanda na kimia na pesi bandeko nyonso babungisi bandeko condoléances boza ebele eza émission lelo toza ko solola makambo ya mboka makambo yango eza misato to développer na bino elongo bolobaki mona mboka félicitations na sepeli parce que musala o botinda biso na likanisa mona mboka Jimou Kendi nde yango nazo sala nakutana na mwa likama bakulu na meza na onga mboteka la te kosila tango jena ekanya mazalaka makambo banda kosila mezongi lisusu ndire maebo to solola ona bino mikolo nyonso awa kuluna akoki ko dominer l'état te ce kuluna komi ko terroriser ko lekana l'état eza passe lelo na tamboli mingi banda tongo na komi wapi na TP na obima poids lourd po ma place ya istawa na baujana bazo sala menace ya osakana te na talinga moko boye moyena filmer zaki te po caméra R20 ke zalaki te so wotie mo téléphone be bakpakoli yo bande kwa ujana bazo sala terrorisme ya osakana te peuple basenga ba moninga mona mboka eza nini mboko eza état de droit faci béton Chilombo mwana mboka mwana mabele ba peuple balobina lobela likambo yo ke ba ujana unité wana tango za jena kanyama me bapanzi bango na ba unité sur la police ujana eza spécial baza ba spécial ba policier te ezaka formation moko ba formaka bana kini ba ebi tozana ba sekrango pona moment moko électoral moi pe papa boka bana maboma te parce que Chilombo azo sangisa bato nyonso président Chilombo Faci Beto ya Union africaine pe ya Congo démocratique moi boka bojana ezate mais loko to senga na population botelemela likamba bojana avant mokonza mboka agir il faut biso moko na notozo yango na maboko na possession na maboko ujana alekisi ndelo soki olati cash ne bakobongisa na ndenge na bango bakateli amande bazokanga na bato ya moto botelemisa bambiscade sika na otisiko so bomona na pema bandeko ujana batia bango na TP wana balekisi ndelo balekisi pena ndelo na beyate wana eza lokola likama moko ezoya tolingi te tobokola bankoi na ndako ba meme eza ba risque permanent oyo koya lobi pona bojana wana mukolo moko bango na FARDC eza na ndolo kozala yombe na pesi bino révélation lelo bokanga date ya lelo bandeko nyonso balanda vidéo bo s'abonner bo partager vidéo ujana alekisi ndelo komi lokwa komi spécial ceux qui basent en général na bango ba convoquer général on a même une assemblée a expliquer mission abojana eza nini baleki na ba PCR baleki na ba bureau de baleki boeza malamu te na mboko eza na état de droit bojana dose eleki makasi enga moko na zalaki wana na leli na mboko Faci Beto azo kamba ya kimia eza bongo te wana ezali lokola tozobokola bankoi ba arrêter na hémorragie wana bojana baleki eloko na ina loba ya mibale ezali eloko oyo ezoleka ya bakarte bokaki na babisi discussion ezali o bandeko na biso FCC 30 personnes basala bakarte na bango international partout ko te bakokende ba Shadari Emmanuel na ba Obemina Konzala Nzoku ezoyinda bozoka putu pata na mbongo ya leta chaque fin du mois partout esika bazali bayibaka $50,000 mbongo yango tozoluka budget mboka ekola Samuel Lukondo za wapi gouvernement bawario baza bageri bobundisa pe bandeko wana papa IGF eloko wana tozoyoka metubozala okota na maboko na bango ya bosoto ya molili landela biso likambo wana tina suka eloko ya bakarte nde bazotambolaka par-ci par-là kozwaka bambongo ya leta ya gouvernement congolais eza bien te totelemela ba congolais nga na okama ndeko na nga Martin Fayulu kulutu na ngai aza wapi réforme oyo lelaka mais bimisa exprimer loba lolaka betambela na bakati o bandeko wana bazwa au moins ki ozala pasha na bango au moins ki ozala na bango elongo bo betambela te ba opposa boza wapi opposition ezala kaka na moment ya pouvoir
na CP na président Félix azali démocrate le quoi nzambe parce que président Félix a na sagesse ebele ti lelo ataka na motu te so oyibi mbongo l'état o s'en charger na yo bozo yo ndenge na ba bisi partout na ba mama na ba transco bozo yo kezo yinda bande ko shadari babimisaka mbongo baza 30 ba mosu bakufa na otanga kombo te basala montage na bango akoliaka mbongo ya Congo tolobaki 999 jours ya yo mukolo moko ya nzambe vérité bandi ko bima na gouvernement ngana lobi lelo boye ba mama balobaki na ngana bana o batambola na bisi partout balobi Fachi 2025 révélation ya ngwana bimi Fachi 2025 ngana lobi problématique ya Congo ezaka ka élection te élection pe ko salama mais Fachi 2025 nde ba peuple ba bisi ngana lobango Fachi 2025 ngana lobako population lobi ngana population to sala libala na likanisa mona mboka Jimmy Mukende honorable mona na bango ba yebi ka lobaka vérité Jimmy Mukende Chimanga to lobi Fachi 2025 réforme za ebele nende ko fayula lobaki eza te kaka kotelemaka gouvernement bayiba yo mwasi to babotola mwasi ozolelaka lokwa taba partout réforme yango wana bazoyiba mbongo ya leta to soutenir likambo wana bakanga miyibi wana po makambo wana esila tolingi toloba boye est-ce que soki transport lelo eza pasi pona nini sheribe okende bazotuna ngai okoti bando okotaki wa novandi silence ozozela toyela mikanda tosalela ba demande explication te ozana ba agent na yo batambola bande transport eza lelo na ville capitale ya Kinshasa transport eza passe lelo likambo na ko ebisa bato batuni ngai pona docteur Muyembe ozali papa ozali pepe docteur Muyembe tosala tendenge butina kulutu na ngai teni longondo ya sisi mandat na ebo sala ba créance na ministère de la santé na lina tuna lelo question na mboka ekafela kuna sika batia Simon Kimbangu kuna pena na fefo ya basankusu na babaringa bato bamelaka kisi ya mundele te babika ndenini toyebaka ke na saison de plus oyo esali saison permutation na saison sèche ezalaka toujours bafefele bafièvre ife ezala ngai yo bambebo epasuki mpo na fièvre toza koloba te ke il faut nde bolobi mbalo yo vague ya mbalo troisième vague eza makasi wana eza ko charger président de la république ngana lobaki na bando décharger makambo wana ko décharger na ko dénoncer docteur Muyembe luko sala ba hôpital nengo zo quartier moko na Kimpokonde toza ba voisin wana sala ba hôpital na yo sala ba dispensaire na ba polyclinique na yo tika makambo ya kusaba créance la ministère de la santé parce que tango boko confiner Gombe di kama ne kozongi ya président Félix Tshilombo peuple bazo kana docteur Muyembe na ndenga osakana te bolimbisanga docteur Muyembe mekana ko arrêter hémorragie wana mbongo ezakana suka nango ezaka batio na malita motanga ta misolango ezate bozo mbongo boza ko créer te ba société na Congo société na bino ba gouvernement bana Congo basengi nga likambo ifona lobya docteur Muyembe pepe Muyembe tika biloko lingo sala confinement ya Gombe tika ko memisa président Félix Bangambo eloko ezangaki ndeko Joseph Kabila kabange na population yango wana bino boko sala créance na bino pona obimisa misolo ya leta mokonza avandi ayebi yango te bobimisi mbongo na ba branche ya leta lokwa ba ministère ya santé botika biloko wana confinement ko sala mandenge nini bato ba perda ba mituka na bango azaki locataire moi kechi na ebulaka bosali confinement pendant 5 mois muto azo ko futa ndako tateki kechi na ye totika biloko ya confinement ya Gombe nde bolobi kitambo na Gombe et puis bozo ciblé kaka ba commune o bebi kezana ba action so keza science na kombo na Yesu Kristu eloko ane ko simba te makamba confinement zate tozo senga na peuple sika nyoso muto avandi atia bo peto epa na ye tokozela teka Argentine ngobila na dynamique ya ngobila uti poto ba ko luka misala wa bato mususu ba congolais ba botama ba kuma nationalité française ayawa avandi ayaki misala Caritas ayaki bozo simba te na ko sala société safodage na bona tanga ba kombo bana poto baza ebelawa basali ba créance po Argentine ngobila tia ba bourgmestre bongo awa bato batanga classe bazate bana Congo bazoluka misala bazate ba licencié ba universitaire bazao bokyo ba bourgmestre te problème na Congo ezali conscience sala tokozela te Argentine ngobila na bakini bopeto wana o tozomona ta solution moko te na landaki samedi bande ko babenga nga na avenue du commerce basalaki marche bande ko UDPS ba vrai combattant à Kinshasa eza poto tenet ba boketu zero ba benga inga to solola ki na ibisa ba on lobby nga vana le kiselo ko il faut chef na Jimu kenda traiter yango parce que za moto atangeli media biso to tangeli media wana to lexa biloko ka par hasard te
tozate la voix de boy parlons beauté biso to lingaka il faut critiquer information parce que si on critiquer te ou diffuser information ou ko sala bruit na mboka toujours chargé président na biso Fachi Beto docteur Muyembe tokata biloko ya corona eza fait fele bino bolinga ko honorer kaka kombo ya mindele corona eza kombo bapesa ki covid te botie corona bongo fait fele zate ba bonobo bato ba mela ba gene ba mela esi sakate epi na chaleur tozana ngo na ba anticorps na biso za makasi zaka fièvre même en États-Unis ata bo protéger wapi bato bakufa kaka problème ezali kozwa ba précaution kozwa mikano oyo sengeli ko protéger population ezate ba confiner Gombe ezate ba confiner te wana za ba créance na bino boyibimba on a ministère après bokosi na ba rapport to lingi lisu biloko wana te peuple basenga boko mona ngo soki bomeki makambo ya confinement bonibo chargé président Fachi mukolo wana boko mona soulèvement à population babuki zando ya munene ti lelo ba déposer ata libanga moko te ya kotonga ba mama bazo kemba bana bazana ba université bazo tanga gratuité komi mais ba okende pamba te uniforme savoir ko ba uniforme totika ba montage to mesani kaka na moyibi pona nini kaka moyibi na mutu na biso et puis ba responsable ya Congo ba mikolo oyo ke soki ba mesure na mutu moko mboka moko bo okomona ke ko ma ridicule soni il faut monter montage ce budget no ekiti pose mbongo ya bien il faut kende kokosa na l'état te totika biloko na docteur Muyembe na landaka papa na ngalemba lemba Molière alobaka makambo auti bisika ti corona za to na aéroport njili bokangi na corona basala ba étude azana ngote pona nini tolingi kokosa tout le temps et puis eza soni bazobenga bino ba excellence ba excès de désordre boza ba excès de désordre to bando tia bino ba excès de désordre le ba excellence boza ba homme de désordre botika na to cesse biloko wana total nano balobi nanga Fachi 2025 nga nazolo bananga za révélation Fachi 2025 nde tokotala kotuna Fachi social parce que t'as des droits makambazo bunda na Union africaine il faut to kende nano na Fachi ti na 2025 to pesa ba devoir na biso population comme ça pouvoir ya peuple pouvoir le peuple d'abord botika ko embrouiller oya komeka ko embrouiller président Félix na mandat état de droit état libino moko biso tozane sengwa ko informer population po tozala ki apoye bisa population likambo aussi sika émission bakia ko lukaka yoti nde botinenga bakulu na awa biso nzamba sana biso tango président Félix azwimboka oyo apesa ki ona maboko kambaki na maboko ya Nzambe alobi Nzambe yo kamba mboka oyo muto asali bongo aza muto akonore toka boka sana mobuto awa bakwesa bato na avion côté ya Brazzaville awa na biso bakoka bakweya bakufa na ebale wana za ba sacrifice to kolanda ngote sacrifice à président Félix ezali état de droit ezali muto à vivre place à l'humain ezate to banda ko salaka ba montage à tout le temps pour to suyer to ko dénoncer bino to lobi bien papa IGF landela makambo ya bande ko na biso ya FCC ou basalaka ba carte na bango wana to kende tina suku biso to lobi nde bokanga mibibo ata 2028 ba élection peuple a ko soutenir yango tozo sonde sondage Félix azana 96 ndenge ya population zo senga ki azane na problème te problème ezali na zo senga na ba député IDPS bozala pe na vision même CG IDPS tozala na vision na IDPS oya papa Etienne Tshisekedi vision ezali ke to landa pe o mokonzi mboka za ko sala ezate ke soki peuple IDPS baza ko mona ke blocage za quelque part bo banda ko bloquer bango botinda ba policier bo bengi bango ba banda ko boma population pour charger lo besoin na mutu ya président Félix soki basali marche na bango basengi mukanda na tête de ville botika ba marcher population pe tozo senga soki ezali marche ole ko betaka ba mituka bato to ebike ba infiltrer nde basala ka yango ko betaka mituka bato ko piller eza na sens mokote tolingi toza ba responsable fils majeur ya RDC azali fier tozalaka fier na landi na équipe ya Simba ta on a ko tala balle totali nde balle betami au président Félix a sportif équipe eza ya kokufa ndenge Omar asalaki ba manigance na ye to mekape ba secteur nyonso ko toucher ministre ya sport o mekanano ko tala bosala kapé ba conseil des ministres bo soulevaka makambo na bino ya entité na yo ezateka ba pesa mituka kotambwa na ville aussi soki na Chetemba oke na Wilere awa esika bafungoli bara ba ministre awa côté ya ba centre handicapé awa na kwa na gauche wana côté Fasiki ba ministre tala na butu
na ya kawana bo nazo tala ba ministre ba ye ba kuluto to ba na assemblée nationale na sénat botondi wana musique ezobeta bo respecta ta mobeko wa chef de l'état ta 22h to mekanano ko sala renouveau dans l'esprit nga nazo senga kimboko e bandi ko tambola na président Félix mboka ezui là tozongisa lisuto tire mboka te ko ya nase nazo senga na peuple congolais bolobaki na ngai ke mona mboka lobela tracasserie lelo na moni na veni moko awa na banque moko na boulevard awa ba roulage misato ba telemisi mama moko ya cour de cassation mama wana amoni ba feu rouge a telemi a 5 mètres ba ko 5 bon abo mais bo pour na nini roulage pour vivre kala na tango ya nkondo Mobutu Maréchal Joseph Désiré ezalaka roulage akangi apesi au conseil OK oyo komaka ba kangio ba ti opemeni ba leombongo bande ko na biso a PCR kala te bokolongwa pe placer ngabo alobi général Kasongo aza penza ko mériter na sika na ete ya commandement ville à Kinshasa ba meka ko déplacer to ba changer ye ba luka général nani Kanyama parce que Kanyama za ko convenir na sika wana mais général Kanyama matapete to ko luka ba général to za ko beta mbela général Kasongo pe asala musala na ye malamu abandi pe ko yoka ba média mais loko ezalinde soki population bazo senga mekana no kotala likamba ba PCR ba PCR moibele ki tracasserie na pompage wana na sotu moto na se partout bazokanga bana ba moto bazokanga mituka bazoyeba meme na tongo tozoyeba te au juste PCR osala musala nini bande konanga to sungana kongo kende liboso to mesana te ka maela mabe ya moibi ekopesa biso litomba mokote na sengi na bande konyoso bo partager bo s'abonner na Kambe News tolobi biso na bino ezali bala na Fachi 2025 bolobi na loba Fachi 2025 Fachi 2025 parce que bo sepeli peuple na kutaki bino bozo loba ba ida président Félix oya président Union africaine président Félix osa musala malamu bolobi aza sage aza lokwa Salomo na sepela ki na ba réunion so bobenga na osité bisika te ezebele bo soutenir président na biso président wana azali président wa botami mwana otoyebi tata na mama Marthe toyebi papa Etienne Tshisekedi abunda pona mboka oyo aza incarné ya papa na Etienne Tshisekedi tosunga bande ko batuna kinga pona ministre na bango ya Petentike Kibasa balobi babande ko sepela na me bazoka moram to ko expliquer tina ram c'est pas le moment ezali biloko mo ezamike mais eza ministre na bino Kibasa te ezali service président ministre na bino Kibasa azali moto bolobi nanga bo sepela na ye aza noble aza calme botalaka taye na ye aza muta désordre te on va toujours traiter tokozwa solution na pesi bino nyonso mbote bisika bobenga kinga bande konanga Rose Kuzunda na DGDP mama Rose Kuzunda bobenga kinga bolobi il faut toloba pona rame tokolobelango papa na ngai Laura Batumona isikoza na DGDP kamba bana bazo sepela na makasi na DGDP ba mama na biso Madonga Lula boza belé ba mama na biso Deti mama mpia boza belé ba mama Christelle boza belé ba mama boza soki 100,000 wana bobenga na DGDP bobo soutenir président na bino Félix Tshilombo na papa na bino Augustin Kibasa incarné ya ba papa Frédéric na ba papa Tshisekedi Etienne bo soutenir mboka ezui malamu mboka bandi ko tambola toza na likama o ezali te eza permanent ezali mona 2 ans mona 2 ans koki kolamba biloko te bato balia akoki kokomba ndako te mona 2 ans bayebaka na sagesse na intelligence ndenge akokola eza président Félix to bunda to sungana po lobi Congo président Félix atika histoire na biso ezani ni changement papa Etienne abunda po na mboko oyo po na le peuple na robeta bino lisolo moko mokolo ekoya ndenge na mbanda bampeshaka ye nazali na pouvoir moko batongo pe bazana FCC bampesha papa na me débordement salama na mona ba scénario mais papa Etienne abotamaka ya nzambe nde bomoi président Félix wana aza toujours na makila ndenge bande kwa kimbangiste bazali nde bomoni papa na biso ya kimbangiste oyo azali lelo Kiangani papa na biso Simo Kiangani ndenge azali aza incarné tosungana na Congo eloko etikala ezali conscience esala na Congo ezali nde mona mboka Jimu kenda lobi d'information eleki na monde de presse to informer ba peuple ba yeba peuple azana posa information ndeko moka bisinga lobi eloko emankaka Joseph Kabila azali na ba flatteur nazo loba eza ba idée politique azabane ko ba flatteur na ba ajustement mais abane ko agir le président Félix Tshisekedi babenge na IBTP babenge na IPN
akiti ayoki asali asoyi na population pona koyoka bosenga population eti lelo bandeko bazo recruter toujours bandeko wana ya FCC bazo tirer président Joseph Kabila na ebite baonde bazo sala kelobi loba se retrouver sika moko akokoso nanga na bino tokoyeba sima na pesi bandeko nyoso balandinga lelo mbote bandeko ambudi tolela papa na biso tsudi na veningu yawa na tozala ebele bokomona pe bato batunaki ngai honorable na maoji mukendi tokoya wana tokoconsoler parce que mbudi eza lukunga fief ya honorable Jimukendi tokozala wana tolobi na président na biso Chilombo Fachi Beto Antoine tokokende na eti na 2025 réforme eza toujours eza teke muto azali banda nda ko corriger muto andako eza lokuta eza flatterie mwasi azala libanda azana posa convaincre mobali po lobi accès ba film mais moi ça va nanda kwa libala a présenter kako azana ngolo kwa ba innovation biso na Fachi libala mona mboka mona mboka tulukwa mona mboka na pesi papa nanga Augustin Kibasa mbote na pesi ba ministre nyonso mbote bisika bozabo sala réforme bosala quand même changement gouvernement ba wario ça mais lukonde oza inongo nanga toza même génération na senga eloko ki il faut tout sala musala Joseph Kabila risque vie na 28 ans bonga na 43 ans eza âge moko ya kosala honorabilité kosala ba présentation malamu poto détacher quand même Congo na boyinga otozana ngo tolongwa na kokoso na sengi bandeko nyonso bo s'abonner na Kambe News bokozala de site bandeko nyonso balanda kinga na pesi bino nyonso mbote bolanda bobili kamba boketu premier fois na Kinshasa avant nano a ceinture pouvoir à président Félix ba combattant oya Kinshasa ba boy makambo ya ndeko Gentini ngobila na bana poto natalaki bandeko bobik ngobila dégage tokotala biso na bino parce que pétition kokota aza kulutu mona sepela na mingi na linga epe mingi mais soki simbite akokende na départ ekozala Gentini ngobila tolongola ba idéologie ya mabe to sala musala na ndenge esengeli polobi Kongo na biso batanga lokola ezalaka kala Kongo ezalaka mboka kotosa Kongo ezalaka mboka ya munene mboka ko respecter lelo koma mboka osaka nango équipe ya Léopard to sambela pona ngo na kama ba pasteur ya Kinshasa na ina sukisa bino bosala obeba campagne mais pona campagne ya président mboka to soutenir ezalaka te pona équipe ya Léopard so ezokendo beta na bapaya des matchs amical bazana éliminatoire mondial toki ko prier te que journée mobeza pona Léopard po boboya pe ba mort boboya pe ba courte joie mais to sala pe onzamba ko yoka pona bosengati na ba maghrébien bazala soki équipe ezobeta bango tout ba gêner bongo na RDC mboka elinga Yesu tolingana na pesi bandeko nyonso mbote mama Sivi Bongwangela papa na Asumani papa JP Bongwangela bisika bozwami na pesi bandeko na nyonso ba soda RDC ba commandant Jean ba soda bolobi na zolo ba malamu tolinga Congo po Congo kende liboso soki bolanda inga papa Timothée Kayembe wasalaki pona zala na caméra ya Hervé Nzaka na likanisa mona mboka Jimukendi tosana bino Fachi 2025 ciao.